la famille Libota, ils ont un bateau à soutenir à Belleville, la Ratsa Makila. Ils ont un bateau à soutenir à Belleville par intérêt. On a dit na soutenir Madame Belleville par intérêt. Na soutenir elle, ils ont dans les sangs. C'est une sœur pour moi. Avant Zalano artiste Zalano Ndegonanga moi aussi. Azan Ndegonanga moi aussi on a considéré comme sœur nanga neti Mami Molema neti Ange Molema. Neti ya Dodo donc il y a Dodo Machi neti on a considéré bongo. Siko on a sala e mabe. Mon neti dans ça ba lobby ba ndeko ba moninga na TV na longwe famille Bota Kizengi. Sans n'a été na carburant n'a été mais Ibutu alali ala muki Koli na dit ça qui bango so monique Koli au lieu que finga Madame Belleville Lukanzelo voyager so Koli age pour ça ya voyager na yo muto kasi yango muto ko déranger yo azate yaya ezala que ce soit les femmes que ce soit les hommes so ko monique ezo simbate banzela bangoleza ngona manama bis banzela matadi ezali sopolingi po ngo matana njili yo kaka sopolingi odiembela batu okenda ta Brazzaville okenda kumata commissionnaire banganga la Brazzaville eza yo na ba forme pe ya Ibutu ngoma ne pe commissionnaire banganga mutu msoti ka remplacer pour l'azate yo zano kana ba costume na ya ba tache ou la tarana et chapeau na mutu la tarana donc tu n'as rien nazo biso vérité ko to l'homme se fait ça kanda na longo na famille Bota so longo famille Bota na héros ne moi o ebimi mo ba chemise o sa biso mulunge bu Ibutu oza elo côté batongi na ba batonga yena ya gabi ya gabi mto batonga yena ya gabi wangani ana poto kuna ozo le malili na mo fraîcheur mikolo mo poto ba ça somo mulungeza donc awangani na yesu yo tala niveau ya kaze so batonga yena ya gabi on dirait ça là au film moi si na yo abomi yo. Je vais te dire une chose. Vas-y. Luka ba veste noir no la tarana place au bango que ça là. Bango que ça on ba émission. So bani ba. Oko sala ta 186 so combien d'émissions. Ibutu rozwa ta $100 au na mina compte na ba sorti de l'autre. Dans une vérité. Olongwe. Alongwe. Imaginez si go olongwe pas Poutine. Olongwe si go pas Poutine. Bato bazako tindelo ba 50 ba 20 ba 30 ba ni maman ba crédit beni bango na nde bata Poutine donc olongwe okoti na kata so na turbulence papa nzale zoya. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle numéro de sur notre chaîne Actifina Télévision. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui nous aiment, vraiment merci beaucoup à tous ceux qui commentent nos émissions. Voilà, aujourd'hui nous sommes là avec Bob Molema, Ancléa, famille Libota, c'est lui mon invité d'aujourd'hui. Autour sur la bongo, il y a Delta Force, le biquet famille, il y a des comédiens, mais aussi qu'on perdre mon corps et un bande de Konabango, la béni à Komboya, Delta Force, vraiment, et juste à la passe de ma casse, en plus, ce sont les sous de Kamboya, Ibutu, tout le monde a qui émission a eu à Sala qui a biqué à l'oué, famille Bota, qu'est-ce qui s'était passé, Nayangoana, donc sur le Yangona, nous souhaitons aussi ma papa, moto. Il y a famille vraiment pour l'éclaircissement. Merci beaucoup à Washimaton, on a sur la caméra, on peut bien bisous. Gros plateau sur l'air, on est à la caméra de votre invité là. Bonjour Bob. Bonjour à toi Chacha d'Or. Bonjour à tous les abonnés à Actu Final. Coup sur coup, vous partout dans le monde. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner. Vous continuez toujours à améliorer, à maximiser, à like, à view. Ba commentaire malamu OPMB ou commune ba numéro na biso ezala rawana na ser ba poste téléviseur na bino bobengi vraiment ça bien et puis quant à moi je dis un grand merci na notre caméraman réalisateur le chef A12 le monteur le plus frais
oyo bongo azui azolambela biso malembe biloko donc ya moto ya kitoko eza bongo na film ya pouvoir oyo esalami epai na idée ya ye moko A12 apesaki biso chance wana opportunité wana complicité na le boss Miguel to mekampe ko lakisa ba talent caché mususu o biso tozara na kati ya nzoto la biso donc o to mi barati ba talent mususu ezara yo bata maya zo gita wana haluka bi misabiso ngo o ngala joueur ki bongo na kombo ya Noko Polo na joueur na zo linga komona te mais zo muleka na mangai en tout cas bozelango ils avaient quelques épisodes. Tout ça, la famille Libota m'a bon mécapé ko parrainer puis ko cha film au maboko pour ils ont une idée ya kitoko ya saranate et puis na bi ke na force ya maman Belvi Kandi to zala na maboko to zala sous sa main et sous sa protection sous sa bénédiction ensemble là les boss Miguel. En tout cas merci pour l'invitation. Merci aussi à notre caméraman Washi. Washi comment on dit au Migolo cameraman boss Douké vraiment yazaki camarade dans la film azaki na vraiment en tout cas ngamole na talaki mo ba extrait nazo réaliser te ngam na salle lo rwandengwa non je m'attendais pas ezaki lo mo na talanga ba oh ça c'était moi mais là nazaki tournango c'est comme si nazo mi baté oh ngai nazaki sala boy ah ngam na lo ba boy donc ezole kelanga quoi donc ba boss les a tellement qui torisé lengi bo sepela. Voilà, merci beaucoup pour répondre. Ma famille. Ouais, ça y a famille Libota tout doucement on évolue. Kimia nyo surtout. Na moni bisoto comme kimia parce que na ngambo ba yini eloko ya molongo ezati. To suis kimia. Pour bango ba lingaka kimia te. On va dire étoile ba vandisa ngo kimia te. Étoile ba comprendre eloko na te muto az étoile. Muto azana eloko nzambe en tout cas ozala toujours na bitumba ozala toujours na donc sozo mona bitumbele ki kolela pa nzambe teta non allez-y comprendre que ozana problème sérieux na kaya bayini donc c'est-à-dire ozana eloko ya bibonzambo ozana eloko nzambe ya ngwane sala rake ba ya ko bundisa alors so moni bakipana bango yote satana beta okara donc c'est-à-dire moni ozana eloko te alors satana ezandeti ba les abakuk oui boyo kasi na lo ba satana wo Satan eza baleza bakuk neza ba Satan eza kana monza na ba démon mike na ba démon minene donc bango nde sigonde ba lukaka toujours ba problème na ngambo na biso na famille Libota alors mikolo lokwa to beti bango nzango to occupé bango te tala nde basili lokola mungu la kata bilei basili lokwa mungu la kata bilei oyo ekotika la ngo pesa elengite et yo belisa nde ba to ba tension o so mungu na kata bilei comme ça biloko goût mais oyo bango yo belisa ba to tension mungu eleki donc bandoki voilà donc nous faut me rappeler qu'à premier point la biso pas pour maintenant qui kolanda émission moko na les news des comédiens ils avaient qu'à abonder ka to misana ko kata nde batia ki wana et moi ki bongo ibutu alobike longo famille Libota. En plus, tu vas sur la qui mingi na ya gabi, même si tu vas voir sur la qui mingi na ya gabi, bah tonga qui. Donc c'est que Ibutu, abanda mais que travailler dans ta famille Libota. Merci. Oui bien, merci Chacha. Je m'en bonde vana yo awa. Tout dans la question ma la famille Libota rara ma moi ni on a ça la famille Libota eza bateau va soutenir la belle vie na katsa makila. Eza bateau musu va soutenir la belle vie par intérêt. Ngane tinga na boye. Na soutenir Madame Belleville par intérêt. Na soutenir Eza dans les sangs. C'est une sœur pour moi. Avant Zalano artiste Azana on dégounanga ya moi aussi. Azan dégounanga moi aussi on a considéré comme sœur nangandeti. Mami Molema ndeti Ange Molema. Ndeti ya Dodo donc il y a Dodo Machi ndeti on a considéré bongo. Siko on a sala e mabe. Monde ti nazabu ba lobby bandeko ba moninga na TV na longwe famille Libota kizengi maele nyonso tu nazaka nango ikoyi na mayo siko imagine na âge ya Ibutu mukolo neti Ibutu akoza peta msukulu Madame Belleville aza mukolo oyo Ibutu apporta eloko te na nini na kata initiative ya Madame Belleville oyo achata 100 ou bien $50 ti oyo abimisa ta $10 na été jour mort na tournage pour ba melata ba secret oyo big jeep be voiture ya Madame Belleville c'est etamulaka na essence na été na carburant na été
mais ibutu alali ala muki koli na bisa ki bango so moni ko koli o loko finga madame Bellevie lukanzelo voyager so koli age pour ça ya voyager na yo kasi yango muto ko déranger yo azate ya ezala que ça soit les femmes que ça soit les hommes so ko monique ezo simbate banzela bangoleza ngona manama bis banzela matadi ezali sopo lingi po ngo matana njili yo kaka sopo lingi odiembela batu o kinata Brazzaville o kinokumata commissionnaire banganga la Brazzaville eza yo na ba forme pe ayibuto o mane pe commissionnaire banganga na ndenga bien sikoyo age serait poussani ndeko nanga s'il vous plaît Luka au voyager au lieu que au bando betela biso ba chita sima engyo laksake azaki na madame Bellevie azaola ndaka madame Bellevie pour ba promouvoir ye pour ba pesa ye azwa mais lobi que moi si na ye mutu apekisa ki ba makambo azala na mosi wa awa autako balati na hebite mariage ngo leka wana douche hebite ba mariage ba siana to mona ki nazala ki ba mariage ba tembele be to zaki na ye na yebinte na nga mabete zati nazo ignora balaki soka zaki na ba possibilité na ya balaki bona za ye mais na tika no mona on tena bien monté na bien en place les karaté so image za en tout cas ibutu chela biso là les artistes comédiens banini tout mona ba biloko wana et ça bien en tout cas ibutu eloko apporter na kati sa famille libota ezate ou apporter là biso non ma finga o ezanga tina ya buzo bakotsa batna baka oui même non ba ma finga o ezanga tina on a nous on n'a pas besoin de ça ou bien madame Bellevie azara na besoin ngote ba rankine moko boye mal préparé mal placé ou kotsa na kati donc nous on n'a pas besoin de ça alors ce ko lobi lelo longwe na yo OK na yo ibutu ata suki morote ya naturel ya madame Bellevie oningara ata linzaka morote ata nini pantalon na yo wala taka et ça la te ningara ngote ndeza ona na kati ya Bellevie TV ba artiste babandolela te ba artiste babando sengo pardon te donc kenne na yo tu n'as rien apporté na kati ya famille Libota tu n'as rien apporté tu n'as rien à prouver et yo salani kaba déguisement na yona sala kaka yangona bazé belé ba on la bansala ou basala ba déguisement na donc sur OK tu es remplaçable ne crois pas que tu seras pas remplaçable yoza pululu te yoza pululu te tom su pululu ndeza bo mutum sorti ka remplacer pululu azate yoza non kana ba costume na ya ba tache ou la tarana chapeau na mutu la tara donc tu n'as rien nazo biso vérité o apelo monsieur pe saka kanda mto na longwe na famille Libota so longwe famille Libota na héros ne moi o ebimono ba chemise o sabiso mulungebu ibutu oza elokote batongi na bagi batonga yena ya gabi mto batonga yena ya gabi wangani ana poto kuna ozo ne malili na mo fraîcheur mikolo ba poto ba so mo mulungeza donc awangani na yesu yo tala niveau ya gaze so batonga yena ya gabi on dirait au sala au film moi si na yo abomi yo. Je vais te dire une chose. Vas-y. Il y a basi mususu bayaka pour finir biso. OK. Imaginez exemple placement bu bazo bengo boss, bazo na valeur. Siko moi si on a ebisio olungwa wana. Pour que comme travailler à nani. Ce qu'on dit mutu ça ezara chance, eza chance, eza bénédiction au travail pemeni ya moto le roi madame on a Bellevie kandi. Oui bien na ebiso washi maintenant, qu'on travaille, excusez-moi, il y a madame Lokola Bellevie Kandi. Ils ont bénédiction. Il y a bénédiction. Ibuto, moi c'est à quoi ils sont. En un clin d'œil. Moi c'est à quoi ils sont. La kitty n'a mon. On appelle ces conseils, il y a un égo tout peut sauter. Oh. À ça, on a déjà banana la marambo. Parce que cette fois-ci, par produit, bon, on n'a pas besoin de toi. Nous rebelles, bazolé là. Na répéter sous ça pour lutter oyo ba ozangisa ba epé ça trouble po ba luka pour lu muso asika OK pour lu muso azala raté pour lu kenda na ki pour lu na cimetière na mamnenye soto alors kende na yo kozonga ndebe lisute yo lobi ke botonga yo na ya gabi moni ya gabi abwangani ya lobi ibutu alongola na mabuzo banaye luka ba veste no la takana place ba lokisa ela on a essayé une émission. Sobaniwa. Au ça la 186 sur combien d'émissions. Ibutu rozoa ta $100 au thé na mini na compte na ba bauti de l'autre. Dans la vérité. Alongwe. Imaginez si au longwe pas Poutine. Au longwe si pas Poutine.
bato bazako tindelo ba 50 ba 20 ba 30 ba nini maman ba crédit beni bango na nde bata Poutine donc longwe okoti na kata so na turbulence papa nzale zoya so chaki li gabloté wana nga na ebité nga la la muki na moni ba émission yo longwe mais longwe na odé longwe tali bisoté donc bon courage place au Kei na ba veste na ba chapeau na mobutu pas dans la répéter ba veste na ba chapeau mobutu wana la tala ba scène ibuta maman la comédien mais alobi que ici ba colis déjà c'est pas nécessaire ya kufingaka ya kusalaka batindaka ya finga moko quelconque dans ma bio zela na tuni question moko madame Belleville atindaka yo ofinga mutu madame Belleville abenga yo oya ofingelaka bato madame Belleville aloba na quelque chose aloba na OK osala boy ozongisa boy okende boy non nanoté biso je vais vous dire une chose nous là on a eu à plusieurs reprises que bato bavandi madame Belleville alobi bolongola émission wana ekotate bolongola émission wana nayoki mafinga ekotate bolongola émission wana vous avez dit quelque chose foncé ou bien osala bato belé kitoko te na banda. On a eu des choses comme ça à plusieurs reprises dans Prince Luamba na ba Yamsiambe na ba Mundirba à plusieurs reprises. Donc yo lo bagé batinda yo te yo mo les gars la caméra excité yo. Caméra excité yo éjaculé. Oh. Oui, caméra ça va exciter à moto. OK. Ouais. Caméra éjaculé ba bêtise, lobby n'importe quoi. J'assume mes propos. Yo mo lobby n'importe quoi. Anga la leki madame Belleville da benga la téléphone obi na leka la téléphone. Na yo finga moto ate, na yo éclaircir yende au continent kati ya zone mabe. O fallait pas au sala. Olungwi nous ça ne fait quoi nous neti na héros yo olungwi moya makasi libanda to kana moyi to ka zuku na kolunga kibu et ça na nguselo te et cha mu pepete na Kinshasa. Ouais, voilà quoi. Puis alobi ki vraiment na ndaki émission wana alobi ki ye asali émission wana pona ye moko asali yango pona mutu mutu nyonso akoleka asala émission pona ye akoyebana na ye ba osila na ye asuluzolo kuta koka anste asila nani asenga answa pardon osenga answa pardon wangu na kitina ngara po na mona azan ta ba grimace osenga ans pardon kutoa Fantomas osenga pardon. OK. Donc tika no papa biso to yaka so lobiga lika madame Belleville toye o lobiga maman so ko sale mission ko tika ma famille bota na kati nous on vient. Tu vas lire l'air. Autant tu vas lire l'air autant na air on comprend que biso to ça to tika o te moto na sima mu kongono ka boito za na. Donc so ko tangi madame Belleville o yeka na ma famille bota tu vas lire l'air. Nous on est là. Et on assume nos propos. Voilà, ma voix vraiment n'est pas bonne, je m'excuse. Les autres, Delta Force a aussi côté Kabiso. Quant à vous, à se rappeler au nom. Delta Force, à ça grand. OK. Bah grand et belé, bah ça oublié. Azala qui grand, oui, tout le monde a oublié. Le béné, bah ça oublié dans le monde à théâtre. Le monde à théâtre, ils ont terrain mobile, ils ont un thème ma bé makasi. OK. Thème ma bé makasi à Rosaranate. Mais, aux hommes, on a un terrain où ils ont bien été. Mais nous, on va évoluer. Delta Force, est-ce que le Delta Force, tout ce qui s'est pas confié? Vraiment. Bah époque papa Lobé bon moi époque papa Lobé hein époque papa Lobé moi je crois que Cardozo pas à mon anaye Cardozo papa Lindalala Ejoka voilà Mutombo Mutombo la pese mbote Mutombo c'est un ami oui dans un mariage naé à Utah State mole maso était et ça a bien été faux là na pêche de place aux allées mais ces gens là et ces icônes là ce sont déjà oubliés bah bossa na bon donc on a raté ma sola théâtre ou quand on soit bêtis sur le théâtre papa qui Delta Force pas até mais ça la ramawa azamuto akufi nzambe azo molimo nae bon liwa ngala rojiger liwa te hein. Eza naturel nzambe nemta chaka mona kata mokili
Donc eza ke so mutakufi tozora tout le baraka nzamba zo lokumu. To tika ko sala ba penser belé na kama maliwa. Ba penser belé na mama maliwa c'est pas bien. Mutakufi akufi. Soki tozoki ba soin ba nzoto na bisoté. To entretenir ba nzoto na bisoté liwe visiter. Nous sommes peu gros à entretenir nzoto na ozo soin nzoto no mais liwa so etangamaki et rendre visite retrouver la révérence là. Okay. Donc c'est tout à fait normal. Paix à son âme, la famille artistique est choquée. Nayoki yawa washi azoib sabiso ke bazalaki wana bandeko ba artiste bazalaki belé na ba comme journaliste ayopo utuana bozalaki wana esali vraiment bien nzamba zo lokumu apesaki à récupérer on n'en peut rien to ko telemisa monoko na biso to ganga liboso nzambe poko bomé Chic Norris. OK. Ouais plutôt Delta Force Chic Norris pe natangi so kombo na moi il pas derrière tena lobi natangi ka kombo na bon bango ba ba na ndemo Delta Force na Chic Norris donc Chic Norris so kuta na nina kimbondo wana to kuta na tuzani place ba bien air mo bwana ouais mais en tout cas eso ça la passe tout tika robot ça na ba artiste association ya ba tout ya ba artiste ya ba nini et nous ça nous ça nini na ba vas-y ni na oui ça la rapier ba artiste me soit comment ba oublier on la emo bazala ki na toile moi emo oui ba bungi non en fait moni ba bloro ça la emo tout comme ba artiste ba comme oublier et ça par rapport à visibilité monde na biso c'est ça monde la télévision. So ça imaginez ça là une semaine au légation émission te bon ça non ça là une semaine au légation émission te tu vas comprendre ça là une semaine alors bango esengara ko sala zala ko zongi sala bon lokola ngana ibarate ba tala bozo ba idée ba artiste comédien et ba artiste ya ba nigérien ba père na bango ba changer bon ba rôle soka koli ba komisi na rôle à papa soka koli ba makasi ba komisi na rôle à koko donc ba changer bon ba rôle ba tour de rôle moi muta bunga bango ezate voilà et des fois pe bazara musu pe bo aza malade ba c'est rôle ya malade pena ya solo alors ça rôle mais aza malade ya solo donc moi au bossa bango ezate biso siko ezala awa et kiri eza na batu nango okuna kangami na batuna okuna salem na batuna est-ce que Cardozo qui na ruta la père na to ebité oh Cardozo pas ko chance alobi ah papa na tourner film mo yaka o mona na kata film na sala mission na Cardozo mission liboso ya Cardozo mais ko RDC kala wana ba série on a to kina so ba côté ni kota ba université kuna de Kinshasa na Louvanium abeta li solo wana ya Delta Force sikonga mitunara elo ni bomba sala na ba papa o ba boti bango pour bazala toujours wana ba muna na toujours elo ko malonga sala raté vous aura charge ba père na bino ah te papa na ngazo muna na te na kotise na film asa loi a jouer rôle à papa a jouer rôle à koko a jouer rôle à kimukolo pour koli exemple en tout cas vous sala tout buluka bozongi saka bato wana ya kala wana bazi belé yo boto ta dernièrement ba artiste mo ya kala ba mama kala tozaki na mais bozongi sa bango tozalaki na mama yoaka tozalaki ngana uti elle est vraiment pas ça qui est belé ngana uta ko sa lubu mo bona mama bipendo papa mona mama bipendo kala sa les missions cuisine ah mais boss Miguel lubu mission lubu zo sala matin ezo umela bazo zelango en tout cas voilà ba trop teasé déjà ah donc yom to na charge nango ah na tunika ke so donc na lobi boy ezoya elubwe ko ya tala mabipendo ba mone kala na bimisa ka mabipendo bo mabipendo na bimisa mama bolingo ma mère wana kala na sala na bango ata ba 4 5 na sala ba mama na ba émission ya ba cuisine c'est-à-dire au moins ba mère wana ba zongaki à la page ba bandisco ko tourner na ba Karim Pala ba zongelo tourner na bato bozongisa bango na ba film bozongisa bango na ba nini au moins bato wana ba ozala toujours en place mais malheureusement biso lingika ba jeune et tout mutazo akutu e mon chance on zo beta ba calculer ba mère wana wana za mo madame Bellevue mais bon entre guillemets to luka un peu to bossa na bango te faut pas oublier les gens comme ça tout ce carablo wana tout ça ça va en place et vous allez vraiment bien voilà merci beaucoup pour mon livre moi c'est quand na ko bana ibandeli to ko za na biso vraiment on l'a été vu que tant ce qui te longwe awa na zozonga lisusu esika o matanga ya
ndeko na biso Delta Force ezwani bongo na avenue Ngere na Mokoto tozosonga lisusu wana parce que nazalaki wana imoyebika bacourant na biso ya Kinshasa bana esali mwa nungu yango tozongaki boye tosala numéro et puis na nazongela bango je m'excuse nazongela bango plutôt nazonga lisusu wana esika o matanga ezali pe molema conseil nino kopesa na bandeko na yo ya famille Libota surtout ba oyo bazo déshonorer loi ya Belleville Kandi ezaki kofinga te okoko ba n'importe quoi te na télé ou soit na internet conseil nino za kopesa non conseil ezate bango basala mikolo namoni invité ba fingi na invité so ba fingi non je sais pas non ba fingi te kuna la moni Davina kwa eza ko yida kuna Davina pa finga donc afinga eza o pesi mbwa boy wana eza mamba Davina ye moko na vie na ye na bateau ba Davina wana ni makambo ya nani ya mama madame Belleville Kandi wana eza Davina ye moko so moni mutayo zo ba charge ayo za charge atie comme madame Belleville te donc eza ye moko Davina apwa ye moko wala mamna ye donc ayo charger na ndenge moko on est allié moko soka yo charger poulet est allié moko on est allié ma famille Libota te on a ye moko na charge en tout cas Davina apwa na fungoli pitbull attaqué non gaso okanga on est mama on tumba ko mafu ya mer Bianca na ebisa yo Bianca ina makamna ye moko te ina makamna est-ce que kasi te yo kote na ndeko na ye oh yo moni yo no madame Belleville au côté madame Belleville te ayo côté la Davina au moment na place moi confusion ça pas bino so boyo kinga na noko na ngana yeko tumba mutu na ko moi madame Belleville wana ne boko comprendre so moni petite sœur na ngai ba petite sœur na mi balé ba yindi si na internet kuna donc ça dit ba yeli ba faire na bango privé oh ba manka qui soit Davina respect yango omoni ba yo ninga leki ndeko na muzuzu ayo côté lai patali atuzaka ne famille moko na kolinga te mutayo ko sakana na ndeko na ngabu allez attaquer est-ce que bakuna na fingi yo pona ko mama biso na fingi yo te ya e pona Belleville Kandi te ba e pona makam na bango ya sepelité ndenge bazo attaquer ndeko na Davina le choix est clair allez-y comprendre bandeko boki mama tangi ko madame Belleville na te ba yi bango moko ba s'en charger j'ai ouvert le pitbull. Voilà, c'est ici qu'on va prendre fin de notre échange d'aujourd'hui. Pardonnez-moi. Comme on a vu déjà Nasuka. Merci beaucoup à Washi Matondo, Nassima Caméra. Merci beaucoup à A12, A12 Nassima Caméra. Ils ont A12 Melelo. Comment te comprendre? Ils ont des habillantés, tous abonnés. Washi Matondo, Nicolo, on a bien Jimmy Bella. Ni pour moi comme ça. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à le Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup à toi aussi, Bob. Ouais. Disponibilité en tout cas, moi je vous remercie, Washi, le boss Jimmy Bella, on a vu ça, il y a presse, il y a presse, en tout cas, on a PCB A12, merci infiniment. Et merci à le boss Miguel, pas comme les autres, héros dans l'ombre, le papa, le plus frais, pas comme les autres. Merci à tout le monde, Daniel Silunga. Bébé Pembe, à mon coup, c'est à Tamboula, moi, la poupée, moi, poupée, il y a mon colo, à Tamboula, la balabala. On a PCM, botte place à Zali, depuis Londres. Et puis à tout le monde, on va passer les vacances à la Kinshasa. Donc, je vous salue, je salue aussi des anges amis ici, qui est parmi nous ici à Kinshasa. Bisous là où tu es, donc tout le monde en a. Allez, voilà, merci beaucoup à toi, Bob Moulema, et puis bon après-midi à toi. Je dis un grand merci à Rosalie, Chantal, Babi Bango, on va commenter l'émission, même si vraiment pene na biso pona kolandela et pourquoi pas princesse Davina là je vois Jemima Madiala Paulin Silumba et pourquoi pas à Paulin Lisumba là je vois Paulin Lisumba et pourquoi pas à Nathan Kalambote à Bino Yangwana là je vois ingénieur Francis Ngolu Babi pona ko louer podium lumière tout consort vous contactez Bongo
ingénieur Francis Ngolu. Au moins numéro wana ka na C1 wezaka na si ya écran na bino wana pour contacter yango numéro wana yo benga bongo nganga na mema bino ti et pas ingénieur Francis Ngolu babi pour na podium bino obona posa ko sese blo na bino lokola ba fête ya mariage ba concert ya église ba bani susu bosala lwa ba podium da elo nyonso ozo senga ke bo louer lumière nyonso wana pour contacter nga na mema bino ti et pas ingénieur Francis Ngolu. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre ya yo wana la présentation ezalaki bongo ngai oyo ya bino bomesana touche kolanda na kombo ya Chacha la Cléopâtre moi na suka ba songi IGF de la presse. Voilà, na sima caméra ezalaki bongo Washi Matondo et Ngona à 12 bonnes guérisons à toi, à 12 bonnes guérisons à toi mon coach. Voilà, invité na ngai lelo ezalaki bongo Bob Molema oyo wapi tosolo na biso mukie parce que tozokende esika matanga ezali biso pelelaka na ba oyo banelaka tosikaka mpe na ba oyo basikaka mpona koyebisa bino ke na bacirconstance nyonso tozalaka wana mpona kokonsole bandeko bobosana te kosabone kopartage kolike émission na biso et pourquoi pas commenter ngalingaka vraiment bacommentaire esalaka kitoko makasi. Restez toujours branchés serrés collé, scotché, cimenté sur notre chaîne Actifina Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.